Manik de John, banda zwaki avion. Nana komiga na parité. Hein? Manik de John aloba boye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandone. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Manik de John azwaki avion première classe fo akita na Paris. Nana komite po Manik de John aloba boye. Mokolo ye akozwa avion akokita direct na Paris. Tomoni mpe na ba réseaux sociaux liloba oyo alobaki akozwa avion. Tomoni mpe azwi avion bakomi azokende Paris. Alobaki mokolo akokende ntango akokita epakta danger bato bakozela ye Paris ekoningana. Sikoyo banda mataki na avion akangami na likolo to ndenge nini. Po ti sikoyo nazomona au contraire neti Paris ekomokoma na malili. Malili automne kala te mopepe na malili. Sikoyo Manik de John azali wapi? Po awa toza na malili automne elaka na mopepe. Manik de John business class niko bakongolo te star na biso mboka oyo bazwi wapi ayala popo mopepe wana ekawusaka banzete eningisaka na bavoiture. Donc Manik de John fo bayamba ye deja alia amata mwa kilo sino te mopepe ya automne ekomema ye ekobwaka ye na arena. Na arena te oyoyo bolobi aye new arena. Arena elakisi mabele. Na chiluba koma wana arena ekolakisa yo elakisi mabele. La terre ekobwaka ye na arena. Yango wana Manik de John soki aye na mikili aza wapi po biso tosouhaite soyez le bienvenu. Po manike na poto ekozala mawa te mpo na biso ekozala esengo. Meme alukaka makambo na la baronne me toyebi apartir ya la baronne yango ye akoma monene bongo na patron na ye Ken Piana ex patron. Mais bon totiaka patron na ye bakoma minene. Ken Piana yali awa azokota na TikTok te na Karine Mokonzi ata na bayambi ye na ndako te me na TikTok bakoma oyambe deja. Alors Manik de John biso oui na ngai nakokende kotala bisika azali nakutana na Manik de John akokutana na basere na ye bongo te Jolie Mayela abwaka tout le temps. Jolie Mayela bon azala mwasi ya oncle na nga soki nabosani te. Donc mwana ne aza neti cousine na nga ya moke me cousine. Donc nayende tala ye nakokoma kuna na bi cousine naye kotala mama na yo na oyo ye camarade Manik de John bakokotisanga.
Alors, après toyebani na mama ya camarade ya Manick de John joli mayal bon ako bosana nga mais toyebani nalobi mpe bien mwasi ya oncle na nga atika biso molimo ne mpe manakime. Alors bandeko, Manick de John aye mikili yango ya wapi tokende tala ye ale ndele bazokumisa asombeli ye voiture to mutu moko asombeli ye voiture ma travers ale ndele ale ndele ye mpo bimaka na makambo minene baseli moko bima na makambo ya grâce temo je crois mais grâce temo sombela ete eloko te sikoki ebima mbala moko na waya Manick de John bobima na makambo ebele alendela voire même bakanga yo na aner olobi swahili na kina Rwanda batiki yo bakamwe mu Congo azoloba swahili bon nga na kamwe te nga mpe na oloba chiluba arena alors Manick de John aza wapi avion oyo amataki eyokita mokolo nini eyokita mokolo nini azokende na vo ya combien ya 48 heures ya yava na Paris mpo na New Arena me toza na posa tomona ino toza na posa tomona Manick de John nakende direct balobi le king Fally Ipupa moto abengisi ye mpo aya sikoyo New Arena oyo ya zelo te me arena oyo ya la défense salle wana ya monene ya combien de 40 000 personnes 80 40 bon salle wana kaka fa ya kuna concert ekozala kuna ya le king Fally Ipupa po atia bagaulois contre mille bongo te mpo bagaulois succès oyo baya nango mikolo oyo na bajournaliste oyo baza nsima na bango na TikTok ndenge ekangami donc Manick de John aye po abala ye bagaulois na TikTok abala ye bagaulois na média donc yango nga mpe nandimaki natali ke le king oyo ezali ida bien kozwa Manick de John komeme na poto aya New Arena ndenge amemaka nati lokole orke na miniti oyo nati lokole azosala toujours mosala na ye niveau national alors me sikoyo Manick de John yabetaka niveau international donc ndenge amemi Manick de John eza bien mpo Manick de John promo oyo akosala biloko ya kobeta akokoniata na balite ya kanda namonaki yango bien ti sikoyo naomona yango bien me Manick de John yango aza wapi ye nde tolinga tomonaki mpo New Arena oyo nga naza d'accord ezala nga aza collaborateur wa combattant mais concert oui nalingi ezala nalingi mpenza ezala surtout na New Arena eza drapeau ya mboka ti eza mpenza drapeau ekomata donc tokoniata bamusicien africain ebele nga nazotala bana mboka te eloba wera son fo totalaka nde bapaya awa mpe na ntangi komba wera son bamusicien wenge baoyo tu balongwa basala bagroupe bino lokola bwali clan wenge
bosalaka makambo différent na moment oyo fo bosalaka chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois musicien moko fo akompose nzembo na compte ya maison mère bino tuba oyo bolongwa bokeyemba chaque 6 mois. Alors soki maison mère ezali wera soni aza nanu jeune papa mais bogar wenge maison mère eza nanu basankara bayali bakakol bayali bamaître ninja bayali. Alors wera en vrai dire on a le bango vraiment clair. Kobeta concert na basale ya mokie bongo na Londres loba billet ezala cher soki billet eza na baprix kaka ya se en tout cas esili ya mabe sikoyo bino bato ya maison mère bamusicien pai bokende mpe mingi bokende kaka modele ya bongo mais eza mabe te na baoyo baa na succès na baoyo baa na succès te chaque 3 mois to 6 mois moko asali nzembo bino to bolongwa borepete yango na bamisicien ya maison mère oyo baya sikoyo bobeti diske na compte ya maison mère parce que maison mère aza na besoin na bino baoyo bato baforma kuna ata wera koloba ngo te mezosenga bongo ezosenga te wera abetela biso concert na Londres na sala moke na mbandaka te. Bon tozoki na likambo ya Manick de John. Manick de John nga namoni okende Dubai ebongi na lobango kaka okende na première classe wa ba première classe wana etika nango sutina te première classe bana TikTok basakanaka nango première classe ekoma eloko pamba donc première classe wana ko ekoma nango kaka neti économie nakomona ekutu wata koma ovaya nini économie donc ozala na économie ozala na première classe ndenge moko kanisa le grand mopao avandaka na première classe wana okomona kiti azozela babagage okomona azotindika babagage bandeko neti nga nazalaka na poto nawumeli ya na poto nakende so afrique te bavoyage oyo asuka nabeta na afrique nawumeli soki sikoyo nakangisi foto na aéroport naotindika bavalise bato akini baokanisa nini baokanisa nasalaka na aéroport natindika bavalise na video na nga nazokisa poubele na nga bato baokanisa nini nasalaka na kotisa bapoubele donc bakotala image eza wana bakoloba eza mosala na ye donc bapremière classe echanza ya haut niveau okiti kosimba bagage te bazomemela bagage bazweli yo bagage yo ozalaka kote mosusu wana nde première classe bon Manick de John de toutes les façons yo ndenge omati yango ezotia sine ya bien epesi bien quoi nakoloba teke mabe félicitation kaka Manick de John mpa na nga félicitation Manick de John na kati ya mikili te mikili te okia bio Kenya fo ezalaka Dubai mpo bisika okende namoni te mpo soki oyaki mpenza France ndenge olobaki ekoningana mbele eningani me nazomona bisika ezoningana te rien du tout bon nasukisi awa
botikala malamu. Et ciao. Nalobia, la sexy awa. Botikala malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.